Bonjour, bonsoir, on a balandi nyonso ya malolo obo sepelaka na émission ya femme sage babone na ngai bandeko na nga ba famille na nga ça dépend quand ya air oyo okokutana na émission ya malolo tika nzamba lola apambola. Et merci beaucoup lelo naza vraiment na ba célibataire naza na ba célibataire tozo mona ba relation ezo umela omona jeune fille à 35 ans azo vivre seule. Jeune fille à 35 ans, elle se vivre seule. Ba raison eza nini? Nzoka ndenga moko na tiré ba raison na ngai o pesa vraiment na taper penza na raison na nga penza eza bongo. Yango na lingi na leka par la télé po ozwa oyeba eloko nini o ezo sala ke o vanda jusqu'à la 35 ans. Raison nango eza nini? Yango lelo na ye. Raison liboso oh nga la mone pa ba jeune fille lelo ba jeune fille to komo otala mibali na musika to komi ko otala mibali na apparence donc tellement o assister na ba mariage muninga bali comme si aza mwana gouverneur camarade na balaki comme si aza ndeko ya ministre siko éthique yo examen moko na kati ya mutu il faut yo bala pe kaka po leka camarade ya balaki wana yango jusqu'à présent okutene na mobali yo kanisa wana te ye emiso abalaki lokola mwana ministre azalaki na bapui na ye na nsima azalaki na bato basutenaki ye emiso mpo soko okepe okoti mpe na profondeur emiso bapropre effort mpe ya ye moko mwasi mais yo tellement okende na pa fi wana na feti wana mbala moko wandi koavieka fo bala lokola oleka ye yango tozomona jeune fille à 35 ans ti sikoyo aza na mobali te jeune fille à 27 ans ti siko azo vivre azo luka kaka mobala za na mbongo azo luka kaka mobala za na vie moko boye parce que mabala ndezo sala malelo on dirait na ebité OK na fête on dirait aza leki ya président de la république on dirait diamela la ndako na bango yo tellement zuma kam nyoso ano tchena mutu jusqu'à présent fiancé na yete mobala yaki ko fiancé déjà OK na 7 ans. Pourquoi ozolinga kaka libala no leka ya rit libala no leka ya mangiani pamba te ya balaki supérieur non boza famille moko te boza longi moko te boza vie moko to ozolinga osala makambo jeune fille talaka pe famille outi na famille nini oza bisika nini yo moko ozala nini to ozoluka osala makambo leka baninga o babalaki wana mais songa mutu raisonner nzamba telaka oyo frappaka na misu te nzamba telaka kati ya motema nyonso efrappaka misu eza or te eza wolo te temo tozolinga kaka to apparaître mobali azolinga obandi kotala bana na chemise otala bana na pantalon okiti na eti na se lokola alati nini oyo kecha monene alati sule so mpe ya ndenge nini yo ozolinga wana te ozolinga ya déjà lava déjà pourquoi parce que ostonga mibala baninga olingi kotonga mibala baninga yo soki fete bati otonga kaka yo na lokenda feti te basali bien yo ba feti nyonso okenda kotongaka alati krivole tengama alataki sule kuna malamu te mobali kutu bakataki suki bien te alataki lolito kitoko te banda yo ba feti nyonso okendaka banda obotama nano okenda fete osepela te siko omoni ndongo ozolo obandi koluka obandi kokalkile omesani kotonga ba mariage nyonso siko tandekangi yo mobala yo luka ana possibilité te obandi kojuge obandi komitungisa mangala sisaki bafete bato nyonso na kotonga siko yange kozala ndenge nini nzambe na boyi te nga na ye kotinda bato teke bobala bachômeur non na ye te kotinda bato bobala mibala basalaka te non mais biso nyonso toza ndenge moko te mobala alingi yo aza mpe baboti na ye yo ozona mpe baboti ozofanda na mpe baboti na yo mokolo ti yo ozwaka ndaka kofutela oyo obalanga mbula nini mama vi ya mutu nzambe kanda yebi yo ntango ozoloba mpo na ye ozotia point yo oza nzambe ntango ozoloba mpo na mobali tiaka virgule parce que mutu akotia point eza nzambe mutu akotia point na vie ya papa mais eza nzambe eza yo te yo mpe na baposibilité na baconseil na yo na aide na yo lokola mwasilaka aide na nzela na yo mpe mobali akobima mpa na bango
Nanzela na yo ozo moi studio bo banda vie ozo lukaka awa da vie ebonga poanini. Ozo lukaka mobala ba 3 chambres mama. Yo moko na ozo la pa bino na ozo na Salomo. Oza Salomo ozo la pa na bino na Salomo. Mbetu pe ya volume mukie. Siko ozo lukaka mobala za na volume bombeto volume boyata yo moko. Tala ndongo ozo sa fina osima. Beta peto nga la bunda pona mobali oyo. Mobali ozo luka ya kozwa wana ndongo okanisa wana eza la mutu moko pe abunda ki po koma na niveau wana. Non ba jeune fille. Bozo umisa mabala ka bino moko. Bokomi ko calculer mibali sozo luka foza na 4 pattes. 4 pattes wana ozo luka za na 4 pattes azu yango wapi? Po ozo luka ka da ba salela biso mo to sala biso mkoni. Misu spécial sala robot statina ye. Mobali fosa la mwana ba mwa mbebo rose. Asa la mwana matin lava ba chemise à classe. Ah maman. Yo sala mkoni. Yo te mobala te yo te mi bo sangisi c'est ça nde bo tonga foyer. Nde bo balana. Tant ozo luko sala les charges nyonso ke na mutuna ya balo mkoni. Ah pe le bo lika ba bala ba $2500. Oza pe vierge te. D'ailleurs balo na 2500. Bo mi te ma beba mama. Bo se mi te mama be. Ba maman miso avandi tema kota akena ba mariage ya bana na ye amona bana baninga babala kitoko yo yena obandi ko calculer mwana nga fa kota na famille malamu fa kota na famille bandeko bazana ba poto bata poto ba memangambu ba mama na nga ya poto bo memangambu ana kini fo mutabala Face bandeko na poto, voile outi Bruxelles, chaussures outi Afrique du Sud, bilora mato outi Angleterre, oh kune outi France, oh kune outi Londres. Libala kafu. Oh maman, bozo kosana. Tala mozo sala makambu nyonso na tala pe famille outi na famille nini. Yo zo linga oke na famille o ba na mbongo. Ok na famille o ba na mbongo yango zo ubisa libana o. Tina kati église bokoma kotonga. Tina kati église bokoma kotonga. Na pasteur bo keti musika na pasteur bokoma kotonga pasteur ala teki chemise munene. Sala o eza makoki ya mobali na yo. Ekate mobala banda na suki tina likolo. Non, bon yo musano ni. Yo pena musala no eza nini. Même Jésus-Christ a tout qui Moïse. On sait que Moïse a qui na nzete on a sala qui miracle. Yo zo ninga ka nzambe na bala même soutien na omoko ebo somba soutete. Ozola ta ba soutien kaki. Ba soutien yinda ba sous-vêtement katana mobali shuka ya bando banda na sous-vêtement asomba abandi banda na sous-vêtement banda na soutien siko pula ni oto ba charge na via moninga bu. Ozo ba charge na via moninga ndeni. Na tango biona tout sur téléphone na mela ki tita za maman azala parent na yo. Aza parent na ote. Ozo misa makamo bala bandi ko calculer bano mono charge. Ah banda na sous-vêtement. So continue ndaka libalo pese charge. Yango mona so umisa ozo tala mo aloba no exacte bolingo ezali. Alinga kayo. Mais azo tala lobby. Okemba na kata ndaku. Po so bando na sous-vêtement. Bon so continue ndaku. Yo bando bota no kaka osunge na ni. En tout cas merci beaucoup na ebike misuba sepia na mona ngai ngana nazala ngapo na lamba mabete non. Tant on a moni mabe na yo loba poto bongisa. Ngana benga milisanga ministère ya femme sage ya ba ficelle te. Yango na za wana en tout cas maloba nange bando za nango mbeli supporter nga. Ngana naza bo naza Naomi. Naza na deux sortes ya basi naza na ba rite naza na ba orpa. Soki orpa mone loko na PCT en tout cas OK na eno kangete. Mais rite rolandanga kozwe loko na azoluka na suka. Akozwa boza vina ye. Na pesi mbote na nga na bandeko nyonso o bazwa kita ya kolandanga bino nyonso bozu te ya kolandanga na pesi bino bambote sans oublier na mama conseillère na nga mama Laure Matondo bambote ne yango wana na pesi mbote na nga na pesi merci na nga na caméraman na nga aza serviteur de Dieu pasteur Cédric en tout cas na o travailler na pasteur Cédric ba conseil na pe ba prière na esa ke na koma musika elongo na nzambe na koma musika. Ngana zala nga maambi kudite.
nazala nga maambi kudi te me nazaka mpona kobongisa mabala oyo esi ekufaki nazala ba stratégie ebele na kati ya femme sage nazala mission na nga monene mpe nazala babiloko na nga nzambe apesanga nasalela nazala babombo na nga nazala babiki na nga en tout cas naza mpona kobongisa yo libala oyo eza ya kobeba benga ngai na kopesa oyo ozoluka naza nganga te naza maambi kudi te soki oza impolo yebi korespecte mobali na yo te ntango ozobenga nga loba verité zala clair na nga nde na opesa eloko ozoluka soki ozoka libumu mpasi oyebisinga ozoka mutu mpasi na opesa okakisa libumu yo ozoka mutu mpasi okosinga ozoka libumu mpasi nga na opesa okisa etraite libumu otikana malade mutu na yo donc ntango ozobenga nga tuka zala clair merci na baoyo bazobenga nga baozala baclair baozala clair na message na bango ayebisinga mama na kokoso te makambo eza boye tozotravaille na bango bazozwa oyo bazoluka yo mpe ntango kobenga nga zala clair napesaka orientation ya bombo n'importe qui te napesaka moto naza na confiance okolie na nga bombo te na ndako oza impoli oyebi orespecte mobali te okobenga nga napesi yo bombo oyebi kosokipe na mobali na yo te na opesa yo te yo otikela mobali no charge pa bana misala mais libala ezokufa yo bima na yo vasi na nga yo bima na yo ester yo remplacer bima mais naza mpona kobebisa mabala te naza mpona kobongisa femme bombanga na bino te bafemme sage na nga balinga mibala batu te femme sage na nga so alingi homme marie nalakelaka bango mabe nga mama na bango nalakelaka bango mabe okolinga mobala bato mpo toyebi nde tosambelaka ya kobebisa tobebisa ya kosaka tosakaka. Merci beaucoup. La prochaine émission, vous n'allez jamais décis. Bye bye.